Les relations entre Kinshasa et Brazzaville ont semblé se détériorer récemment. Le pays des Sassou Nguesso n'avait cessé de refouler les ex-Zaïrois sous prétexte qu'ils vivaient dans l'irrégularité. Malgré les cris de Kinshasa à travers sa diplomatie pour une gestion concertée de la situation, Brazzaville faisait la sourde oreille. Un certain jeudi du mois d'avril, elle avait encore refoulé près de 2060 Congolais de son sol, sur fond de violence et de blessures graves et dans des conditions infrahumaines. Ces images en témoignent. Papa biso bazoko télévision na bandaku biso na bandaku vraiment moyen te donc soki baye bakotuna ozandinga nini soki s'exprimer te ale bakandi yoka na position ozawana bakena yo kobotola biso kodikisa bandako biloko bokisa banda amoka totaka te oza atenda toboyo omoni pasi na boka baza en tout cas vraiment nga azako luka micro ya beponga na luka tozala ba condition moka mabe ya mabe makasi bosala tout bo défendre bandeko na biso batikali kuna pasi pe ma kopeta koboma na bandenge moko boloka banyama Voilà ces cris d'alarme pour lesquels Kinshasa devait lancer un signal fort à l'endroit de Brazzaville. Sinon, les pires seraient irréparables. Donc vraiment ngai et le trop et a dit bazo koko telara bato tina bandaku quel que soit wana conciliaire wa na carte ya central tout et le il suffit que non wa Zaïrois ba akaka ngio bazo beta ba Zaïrois fort na Brazzaville. Donc bazo nyokola ba Zaïrois fort. Yo kuno salimbula boni. Grâce au moins 7 ans en Brazzaville. Osala musani. Na ba vina na ça la compagnie va benga un BTP. Momo tana na Brazzaville ba ça ba pa viu ba tungela ba godron tout na Brazzaville na sala kuna. Merci papa. Papa malobe pa na yo. Olobi boni. Te makamona ngana zo ibsabino bana kin na minute oyo boye ba kimboka Brazzaville eza mabe atako yo wana mokanda wana mikanda te so ba koteli yo ka ba ata oteka na Marseille atako nini ba yozwa yo mokanda boye ba paseli yo kaka mais bino bana kin vraiment to chika makambo biso to uchi na kuma botala biso ne to na boye to sali 2 semaines bandeko na biso ba susu ba kufa kosenga maya mela pamba boye ba peso ba bolomba pe bile ya te bandeko na biso ya king vraiment talaka biso ne to aboye to lelima na miso vraiment fort to lelima na miso biso pe to sa le côté ibite ba kanga ka boye 0 mbata OK no kana biso to uti na centre mais botala makambo makasi. Merci papa bongo yo koto. Merci mingi na mingi ya kolobata vraiment na Brazzaville komi ya koyinda na Brazzaville kuna tozo fanda kaka tozo burene ba kope na biso ndenge boyebi to bimaki kuna pona koyiba te
bakangi biso kaka na kati ya ndaku ngai mosala na nga na sala na ba chinois nga na sala ka kalore na tia ba karo ba ko kanganga na kati ya camion ya ba chinois makambo na nga tu na sali na Brazzaville neti 10 ans nga na koma Brazzaville na 10 ans lero na 22 ans c'est que 11 ans ou ba 12 ans na Brazzaville ba makambo na nga tu na somba na Brazzaville ba bloqué nga na bimika kandenge na Libwe na motakala bandeko na biso mosu bakufa ebele bakufa kutu mais ya koloba ezate bokipe makambango bien. Merci papa. Papa bongo yo kozana kandate loba Kongo lokole yo ka obana poto ba yo ka mokili mobimba bazo mona o ala kanda makasi o mona makambo ba Brazzaville ba osala biso ba Congolais RDC la kututa talanga yo la Brazzaville 5 ans na osonga lo mboka na ngai makolongolo bona kilote bloko la ngato tika la Brazzaville en plus na aussi la boloko encore ba boli biso ko na fo ko bola le ba zu ba tipso la bato azo biso ki sasa o la se mokanda boye to la pesa mokanda te o sa irwa te la boloko to sa irwa ka mtu pamba hein yo na senga ba konti bata likambo bien hein bata likambo pela bien le makambo to esila songa so la zonga Brazzaville maboko pamba na zonga RDC maboko pamba boye chez biso ba lo banini hein bota makambo bien donc makambo asala kuna mbela malamu te tila bandako hein tila bandako bofandi bokofana bona ba Congolais bobe ba tuli oyo nani so yo meka ko baka ngana za yirwa ba simbi mbala moko boloko mbala moko hein tena raso ngolo mboko la makolongulu pena boye to bo ndina senga kala ba konzi batala likambo pena fo bien likambo pena fo sila. Merci papa bolandi ndenge bandeko balobi ndenge bozo okoloba papa ndenge bozo mona bandeko vraiment ba yo kanisa ba shege donc ba sali mikolo belé na Brazza na kati ya prison ba 10 jours ba 2 semaines donc passe donc moi été hein et puis ba sali 2 semaines na boloko o yebi eloko to boyi motote. Et puis les maïka maïba chat matanga bouche bazo tia déjà na ba sachet nyoso oezo kende pona kopesa ba expulser na biso ya Brazza na rappeler que ezali initiative ya action 1 euro pour le Congo nazo poussa na pene pona bilili yango emona na malamu ya solo bandeko ebele balobaka malamu mingi te pona bandeko na biso ya diaspora bazo qualifier bango Présentement, les expulsés de Brazzaville ont quitté Maluku pour le stade du 24 novembre, où ils ont construit des tentes le long de la route, dorment à même les sols et font de la mendicité pourvu que les passants leur jettent un petit rien pour survivre. Signalons par ailleurs que, grâce à la diaspora, ces expulsés reçoivent argent et vivres depuis Maluku jusque là où ils sont aujourd'hui. Merci maman ndongo sungo pambolingai. Eloko na minga ko bisote. Merci vraiment merci nzamba pambola. Malamu mingi mama Nicole Omonyo baki na ngana pesa mama enveloppe ezala 30 ezala 20 onyo sa ozwa asala ka commerce amuke polobi à vivre mais alobai na tuna yo elo nini yo moni okoki koteka ko asunga yo po ya lobi aza bilamba bana okyocha na mai me alingi yeba yo moko na commerce elo nini okoki kosala penza omoni ke